balandi ya Congo esengo mbote bonsoir bisika nyonso bozolanda biso partout dans le monde toyebi ke boza ebele bosepelaka na émission na biso o tosalaka émission culturelle politique émission nyonso o biso tosalaka na émission na biso ya Congo esengo lelo toza na esengo ya koyambela bino ndeko na biso musicien artiste munene ya mboka na biso oyo bandaka mais enfin a commis par président Binafile oyo ndeko torobenga na kombo ya Big Rouge. Bonjour artiste. Ah, bonjour mon frère, bienvenue soyo bamisu bako je suis bien ba poko bonsoir na bango. Vraiment. Kitoko kutana yo quoi. Bonne santé. Ah, kitoko ndeka zomo na kimia pena na ngolo ankolo. En tout cas tozana sengo ya mbona plateau na biso mbala liboso ya koleka na chaîne na biso YouTube Congo esengo o na kosenga bandeko ebele bo s'abonner toyambi o to sepeli makasi ya na chaîne na biso Congo esengo ngapela sepeli na komona chaîne kitoko. Merci. Kovana kimia malili ya osana te quoi. Ya solo. Ah pena bala bio tokate. Kimia quoi. Bonne santé. Ah santé kitoko par la grâce de Dieu, maramozo qui n'est bien. Nzambe benazo batela. Orchestre ndeni. Orchestre kitoko ya osana te biso do beta moi trop quoi. Ah bo beta wapi. Ah bo beta wapi. Toujours contrôler. Biso toza ndeti dimanche autour les gars toza kina na Kinkole, na Kinkole na plaza wana référence plaza na Ombel. To beta yiwana. A beta dimanche. OK. Mais avant to kota wana, mais quand on yebisa biso parcours na yo, obanda wapi? Obanda on orchestre nini? Obanda ina ba recording ka ndenge zalaka. Lelo to moni na okomi chef de discipline ya Binafile. Beta son parcours na yo. Ouais, parcours na ngai na petit muro na bachango wana na 4 donc ba Rivangela orchestre mozaga na Rivangela na beta na 4 na njili na njili na ba vena ngai na Rivangela na rolongo na Rivangela na Las Vegas wana pe yo ba orchestre mo bena ya mikolo ya na ndenga ya certain ya chango wana Las Vegas na bechu wana na rolongo wana na ye na mabele siko ya ba kokoba na makala bumbu na beti na vibration Pentagone sika C2 gembongo seda na pesi ba mbote na mito za ba père na biso Richi Watanabe na vibration Pentagone to betu na ti orchestre mosu yaga na nini utaki mbangu ya vena biso si banko l'océan 2010 to pesa ngo 10 ans après pour ver Océan Zibankulu qui n'a poto à 2020 donc on a ça l'orchestre en 2010 tu peux s'en orchestre comme 10 ans après tu as la wana Washington ou Miss Bele tout ce côté au long wana je respire leader simplement pe bolelo piazza sous pas peur la biso Richi Watanabe l'homme de la coyote ça peut se ba mote sigazali ayo salelo onemo na certain na makala wana to yo ya lisuto tsema boko papa tito sali ba générique yepa yo kene Luanda allez na yo vana muke président Robilo Monde bosu za sala pen appel wa ba si wana ba lenga mo TV3 ba rafine tumba en Africa TV na Africa TV na pesi rafine tumba siga za ba mbote Robilo Monde bo el génération na pesi ba mota benga biyino muna yule ga le wa TV trop wa misa nan wa pena soda ngalinga ba musicien boy wa ba seria na buka lipe katsana no boy na mboka ko lobate zo beta na mboka na biso ayo benga tina résidence ta kenda kama me akona zaka na esprit na ngala orchestre na tina kotarate okendaki intégré na mouvement na kepena ti na sala pe testé na résidence na boyaka mero vena biso Remi Gilola azaka na rapena lemba vena biso Remi Gilola na pesi ba mbote ye mutu atsaka mwa choix bité ato sala te mero komi déjà mabele faut la obimisila batwa o la katino na ya pe wana na bwaki wa ba serana kutu shomia zana wana c'est wana zo bwaka tozo yemba ngaza chanteur animateur au boire rapé pas Nostradamus siko na pusara moko na yembaka mais la chanteur animateur ah bon to na bwaki pa Robilo Mundibu na bwaki na bini na yembi wana bwaka nze bwaka kreni
Et banate. Babilo moura yaka ba impro abo test bara moi ba impro. Mungwele le breje bagulule yigebele kuju yabula la ngwandile. Ah ngana le mbina bae. Donc babilo moi bon. Yewana pa ba sepeli pa. Ba embela ko bimate. Abetela ko mabo. Ti nga banana ba test. Banana ba test no ba sala jona ti. Ti tu ofa na palais. Nga mona yo boule ce qu'on a ça la remix ya Malulu Vaka. Ko mo ya pe ba TV pa. Allez. Malulu Vaka nzembo na moko. Da ça la remix nga za la. Malulu Vaka nga za idole ya Al Pacino. Nga za bien incarnation valable ya Boulantoul Al Pacino na mbogo ko. Ozwara epenza. Nga mona lobi na za incarnation valable. Bana Kongo esengo bakoyo kawe. Malulu Vaka yo dziganga na mawa mudeme goma gobeza nga logo la mbunda. Piti nalela na monogo nini papa boyo ni manga talanga mwazina yo na dondi zolo na zoze yoga na golela gaya mère na gina sikomene Nguli Kibonge na pese mamote mère ya ira ngoyo Nguli Kibonge manuwe luvuaga yo kanga mawandenge na golela kayo. Ah, c'est bien. Hein? Est-ce que yemote Al Pacino tanga zalaka en vie? Ayebaka yo. Te nazo chance okuta na te na no monenga na ba osho wana ngape petit mokie. Ah, idole na ngape na yo na vandi moi fermé pour no linga moi fermé. Ma body patajini ba na osho wana. Ta presque ça vous. Ah, ta idole na yo wana nga petit mokie. Moi pour ça pembene ça ti. Si wo robita on komi par robine on ko sali test na sali test ti oyembi ka moi na yembi ne vere migilo la linga na yemba pour nga na yo sa test ti yene ko robine mundi bum da benga yemta benga ka yo abizo la soda na mona on TV trop foya donc siko na boule na sala remix ya Malulu Vaka mère nanga harmonica cancer 7 fois parfum tunga ya za na Londres yes kwa yo ebisanga tika mamozo sala te avant kuma mwana ya mère atinga ba koli moko boye na la team wata ba président Richie Watanabe harmonica cancer 7 fois parfum tunga na pesi ba mbote ce que tonga pesa ka ye ko idéologie ya kana posa pe na zana la team hérité wata atinde ce ko ba koli ya ba musicien ba danser na ye moko pe président Richie Watanabe tokenda nango na père na biso atika biso molimo ne pe malakimi ya papa Kabe pa tokekula totiki bakoli tozongi mise mo pa zalaki wana ndeka ya la monde ya biso ba musicien abisi ye ko ebisa te kutu gogani yo do ayebi yo déjà ko ebisa te abulelo wanga na eno awa otaba douce banini kande za na maison mais le kala on peut bongo na sala pété kuchana kana goga pa lakini na ngabe donc ce qu'on sera dans musique garçon de qualité mutalongo langa mutawewa tango yego longwa Villa Nova tango yego a ketirki ko Villa Nova o président na kalati Villa Nova ouais Fabregas OK c'est boto ba za amiki ya Fabregas to ba amiki tango ba amiki OK c'est na bon oh ten ba amiki ndeni bona milito age Nostradamus na ngona tango za ikuna ya moto amiki tango za ka mikolo te président na ye te na bitongo bazalaki bakola na micho be bakoli te kokola prompte mais bazalaki président na efa te ngala lobby orchestre na bango tango bazalaka bana mike ya Villa Nova te Villa Nova mais compliqué ka wendre ni tango président na lobby boy loba Villa Nova orchestre ya président na kala tango azala mwana muke bana Kongo esengo bino mo bolanda wala malobe mapala ngati za pala yo mo ngana utunaka ba question président na yo bina filé tanga za pa papa na Fabregas Villa Nova ya mwana te ete mabanzo
Esika yogei Batina Mabanzo bige Ozo comprendre Bino moko comprendre Nekazo kima ba question Mabanzo Oh Venanga Yanike Bongono Mon vieux Tozonga na okokima question en atteint eza nango mutuna eta lisasita alobi mokonzi na yo oyo lelo asali yo po actuel oza chef ya répétition c'est ça non c'est chef à discipline ya président na yo binafile esika autaki epa ya Villanova tant azaka mwana muke azaka mwana muke ndeni na micho menga na yo ka bazaka ba master na micho tant azaka mwana muke na micho akolat te azande président mais autaka na orchestre moko opesa te to longa pe mwana toko taso mwani na positionnement na yembi te ngam na poser ba question sikoyo na moli lo vandi na te tozonga na biso ndenge olobaki ke o Robinho o lobi oboyi ko te kuna ko pela longwa ina expo na la team watin na la team sikoyo osala test te la sala test te na lobby na la team wata to yana bakoli loko mère na posa na kota kuna to na yaka na se présenter ba mo pe ba président Richie Watanabe na musicien mais atoki na artiste moko pe ayi musicien ya président Richie Watanabe ye muta yebisanga ke ko yebisa ye président Richie Watanabe te ko za musicien ya yebiyo ya yebiyo déjà donc ya omone ke na bon et si me répéter lelo sikoyo na siko na maboko ya Nostradamus garçon de qualité mutolongo na mutawewo bien affilé des fois en tout cas félicitations d'abord au déjà combien de titres là combien de soit là-bas solo voko na MBD na yembi dans la séparation na yembi na ma prière ndem osala moi loko la séparation na yembi c'est vrai que l'amour est aveugle l'aveugle rosier droit l'amour bose kuka kile manene madoye bodema mapasa kazezwa ka chance ya kokutana te heureusement bazalaka rezo moko maître kumble kizimba mwendre makelele nyonso wangungi nyonso natan yango ezanga na ngwezi pelo harmonica arc-en-ciel mutakotsanga na musala s'il faut parfait nzunga na nzunga maman social yaza maman social tono la musa longa Villanova yimto ebisenga tika mamoyo sala po yimto anotinda bambongo na kota studio na sala remise en tout cas na ebio depuis nazo encourager sincèrement au kembi fort au kembi vener au kemba lelo penzamba sungi rom Dakar ça va mais na yo ki lisolo mo boya bien te les gars qui toki ba musicien a bien affilé 7 musiciens ba sala accident est-ce que information est vrai to ezaka ba réseaux sociaux et tout te wala bisote mo biso tozana succès pena na mboka mutu mususu ro lugazo ba vinaye fotsaka kombo ya monsieur Ek eza mamba lokuta eza ngamwe ba eza na banga ki na bi est-ce que big rusta nsuta katwa na zate accident ça na monio lelo na bi mais non accident ça la mena nzela wana OK akoba ebeki ba banderole ya Nostradamus mataki pe tebele promotion za makasi ba tu peux ba kufi na nzela ba za ba musicien ya président Pidastar yena PC moti ya o ya lemba alemba ba musicien ba artiste nene ba kufi siko ba misusu ako ba misusu ba posa donc envoiement na komba mutu na ndenge ya mabe ya mo basala ibongo mais biso ata moko biso to kufa bebele boneni mutu to ala mwa card na ye azu biro na sima ou to kokuta ande kuna c'est bino 80% na orchestre ba pele bino ba car te toza 10 personnes 10 personnes doivent na ba car na parmi les 10 wana yo posa na kati na zoa le 17 décembre 2020 na ok na carda inani na mboko bon c'est que orchestre na tangue banda na yango to yo oya okuta déjà makambo c'est salama to banda ina ngomba mo donc presa wuti Turquie aye première rep sala na bilioni ngana sala yo to sala test to yo kota mbala moko ngai na yaka to na yaka
soda ton ayaka journaliste vena biso Charlie Balaka yaka parce que sengara Nostradamus bimisa sikoyo babilongi ya artiste na ya posata pe ngai. OK. Ils ont des bons gars. Et vous ba relation nous avons ba musicien na biso ya Congo. Ba relation. Ba relation toujours bien. Vous avez neti nani? Tie na bi ba relation neti toujours na biso bien. Vous bien. La moto de sola est bien. Oh. Na moto ko sola, eza batu musupe ko sola te. Pour président la bino, oui que président la bino a moi mala moi. Danger. Alinga ne ba polémique mais mikolo yo nazo comprendre te. Soka batuni que c'est moko tendon et l'axine. On peut activer. Tanda. Et l'axine attend. Bon, yep ça na marambo eleki na ba concert ya Coco Nabino we ensemble. Abete d'ailleurs le 23 à samedi. Tout le monde a eleki bien. Tant vous avez une nouvelle wana que Zénith est raté. Et c'est là une ah ça là passe dans mon thème, ça là passe dans mon thème. Mon là pour ko la biso da so afon la nzela betaille bongo. Biso na sima donc to ya ton abeti déjà ti passe dans mon thème. Tant ba qui se peut bazara la ba ndeko na biso. Ton bongo sali bonda passe biso peso qui c'est biso na mon thème. Mais ko le mo ayebi. Et bon ya Virambo. Passe dans mon thème. Passe na mutema. OK. So vous lancez message ni na ba ndeko na biso apota ba combattant na ba meka ofungola bino. Et lo pena na ebité. Te wana bela parti na ngate. Parti na yote. Te me ozandu le man. Nandu le man. Oui mambo ezo komela oyo et koma et obi ke bo ma pick up na bino. Normalement bino benana boza ba succès ou faille bo beta na ba poto. Pourquoi pas bo beta na ba Zénith wana bo beta na ba grande salle wana tout. Koyemba pe ezanango succès pe bozanango mais yo poko lancer balobaka mwana muka beta te na kasite bo bilongo lancer ka bongo tenga la bila minute na non le lobate to yo gona la minute na le lobate na bi nzambe ga osunga nzambe ga sunga biso. OK ba programme orchestre zande wa programme peneza belé nde to beta ki na ki kole donc calendrier peneza makasi mais tous appels na concert na Mbanza Congo on est en décembre tous appels na Uganda na décembre mais ils appellent belé. OK mais président dans l'année na ba relation malamu na ba artiste presque nyonso. Oui nyonso tenga na ebita na tunika question azara bien hein? OK. Ça va, to s'appelle vraiment ko ta et belé te. Bande ko na biso ya Congo et Sengo en tout cas to ya malembi Paul Bindu te na Paul Bindu na bibwe. Ngola miso na ndenge mokili bebi jamais na kotika yo kende Paul Bindu na ngai. Boliwa komole lisaka ngai. Lokola mwana beba zolela libela mama na ye. Nixon boutique l'âme se bat peuple ok moi que mon dit la chico c'est ya neke gay na leli bandela biso ata mwanda mususu ba bandeko baza ba setela fongola miso mona ndenge mokili bebi jamais na kotika yo kende Paul Bindu na ngai bolimwe komole lisaka ngai lokola mwana beba zolela libela mama na ye. Nixon boutique l'âme se bat perpète que mon dit la chico c'est oh mama mais oh mame bolingo za compliqué motema nange pima nyonso ya malamu na mabe lelo memi kilo estoma nange lia nyonso misuni na ndunda lelele nango bolingo atomoninga na leli nzala ya bilai ti motema na ngai tonakala po bilai ya motema ngai saya Fabrice saka na ngai maoma bolingo za compliqué. Big Rouge en tout cas félicitations hein koke place mususu te hein j'ai bon que c'est ni na mitu na ok
l'orchestre eza yango ebele mais biso en tout cas ali na polémique te nana poso vandaka pa président na po okebi fort avandi papa okebi fort avandi nakanga kwa na ngai leo na bola mitu so la katinoka émission kotisaka wu na kemba mo ba prise pour tout travail générique na biso to mukolo oyelo koyebate donc so na section no vous boye ndenge fe voilà na kati ya site na bino kitoko boye donc succès besoin nango maîtriser pour mukolo oyelo koya koyebate mais na route na ko moins lo mo na bi ke oza mwana ewenge te mais père nabino koko nabino aza mutu ya wenge lelo na mona ba musicien ya kala ya maison mère vraiment ba comme na moi unité mo ya osangana au moni ondeni maman na idéologie toko ça kitoko hein ne ba beta dynastie wana yo moni ondeni maman na idéologie si ba bindombe grand chanteur ba mutu ba mama bien ga obima amba bien bima ozo encourager bango maman na idéologie pour na landi kabo ça zo bouder bango fort wana ulanga te tindi mafokop mwa mikolo moyo kota mwa mukebwelo wanga basamsana bango elo ni koyebisa bandeko na biso balandi biso tokomi na suka mwa bambote kaka ndenge ezala wa bandeko balandi biso na Congo esengo donc bosabone na kati ya Congo esengo donc ande ba news a bien ezalaka awa so boliboye ba news ya Nostradamus garçon de qualité ba news ya Yemoko Bina filé mais c'est ik pour zongo awa donc vous consommez un positionnement na 17 chansons donc ngai artiste na bino petit Pacino na emi na séparation na emi na ma prière donc kitoko nzembo na 17 chansons excusez na choma mungwa 17 chansons et album webimisika nde o utoyemba e mama ya te wala za va reculer devant mais on dirait ça penza na top 10 d'agio mtolobi boy na banzembo oyo eyokani o to yoka kozani na positionnement o lelo nazui courage na yebisa yo nanga esili okomi déjà démodé moto nazui ya sika azo comprendre ngai chance nanga nakobebisa te eza grâce ok kokuta omono komia kokutana na moto oyo azolinga yo bien eza grâce kosomba nanu cercueil te peut-être bolingango ekolamuka kotsango nanu na libulu te bolingo esengi réanimation pardon koyebisa bajalo te boyinga bakoya nde kosepela bagani ngai mpo bazelaki bolingango ekufa bolingo ekoti morgue wana mo c'est bien oui comment te tena ok wana na yebi sikoza album siga tuku mboko na invité wana ne na yebi nzembo wana po na yebi biloko bina fila bimisaka otala na landa na Brazzaville na 2000 si je me trompe na 2020 na vanda place moko boy nazoga nzembo na oyo yemba oh mama na bi ouf jusqu'à Brazza c'est que ça va félicitations na yebi bozo tuna na zola ndele nini zoloba azane logote elo wazana ngo bino bibiti segele ya mutima na webisa moto te mi azane lobwa bolingo komoni love nzembo nemo ayembaka place azala pa président na ya kala wana nzembo nemo akala ezala pe kitoko ata mwana bazali kaka mwana mais na mona boyemba ngo pena na ba nini ba concert penza te pourquoi abenga ngo bilamba kale koka esoto madongi nzembo wana kitoko ayemba pa président na ya kala bilamba Michel Utayemba ngo avaya mata Michel na bino petit bina filé ok c'est bambote c'est bien bilamba kale koma dongi pana oyemba yobika bela ba mais bilamba kala yemo va koma pe suba shaye mokwa omona ti lelo azakaka azora tant comme akoma yemo banda carrière na ye no somba champa mututé no somba vocal te
Mutabongo na mboko bakufi ou basomba banzembo. Bongo Est-ce que lui il a le temps ya kokoma rapena ya kokoma? Mais ça banzembo musuba tunamino bayaka ta musuba tekeli banzembo. Te ya somba ngate ngana biso mamba solo morgue mutasa so kwa komanzema koma morgue. Ah bon? Inspiration utapa na yene musali Nostradamus. C'est bien. Merci beaucoup. Merdendignon so bolandi biso na Congo et Sengo, boza partout dans le monde. Bolandi biso a toyambi ndeko na biso Bic Rouge. En tout cas, on a bien un grand chanteur, aimba bien. Moi petit moi boy, aimba kitoko. Mais ça va bambote, to comme na suka. Ouais, ben merci pour la parole. Donc la pesi bambote na harmonica rancé cette fois parfum tsunga na tsunga. Na pesi mote na rite vango la reine mère maman mokonzi na kimi mbango na Luanda na moni simiche bigeble ya patungolo président Papi Sakata na robo sanate président Chiko na Wambo Lajo muzombo Lajo simiche bigeble na pesi mote na Hermine Monka Christelle Mwaka Gala original Guilain Manene deux fois para français. Donc, au Sanate, Anaki, Namoni Biro, ma CG Evan Silulu, directeur d'RTSasa, Arnaud Wambi, Gor Wambi, ingénieur Masolo Legamoto, Yamaï, Yaya. La personne Bambote, donc la personne Mote, na papa fidèle Mundembe, Ugenzinga Voando, Dollar Rouge, Père Nabiso Zephiren, Nyanga, Eske Bazana Mbongo, Zala Passe, na Kobo Sanate, Kopesa Mbote, na MK Kizika. Basili ya Papi Muluba na pesi moto numéro contact na kimi mbangu code ya mbogo za moko na mbogo ya uli musheni code ya mboka 89 33 12 234 ya uli musheni code ya mboka 89 33 12 234 benga po kala mingi te déjà Nostradamus zo pesa biso ba chanson poto kota mo mabele ndeto uma mituka kusenga siko mabele oza chant nazwa ki déjà et osenga nesiko kaka ba obalinga ba dédicace bo benga na numéro na ototika kozonga na page na Facebook plus 243 89 ouais 33 12 234 OK plus 243 89 33 12 234 la page Facebook nango beti Petit Alpha Bic Rouge, na Instagram nango beti Petit Alpha Chino Bic Rouge romona. Allez bon. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci na balandinyo so ya Congo et Sengo TV na keko pesa mbote kuna na sima et pas ya Ridi Bonteke. Ridi Bonteke. Garçon géant. Ridi Bonteke. Garçon géant, benga yanike bongondo dala image kitoko. Mais voilà omlena na moni na ozuma mama nguli ya pembe na peso bambote nguli ya pembe basinalenga ake bienvenue mangwata mobali ya Ani Chintu. Apesi ombota na Londres. Bienvenue Mangwata. Mobali ya mama Ani Chintu. Ouais. Pasteur Clovis Fimpapé. Pasteur Clovis Fimpa. Na bigi faza rane bien. Ndena lobo aboye. Osa ndeti bandinga bato amsute basala. Ya okomisa. Bapesi bambote. Bapesi bambote bele. En tout cas, merci beaucoup. Moi c'est Yannick Bongondo. Oui, bien, on a 4 fois mobile. 4 fois mobile. Ok. Merci beaucoup. Merci. Allez.